Donc pour na biso bana makala na kimbangu so bena nzela o surtout ba kinwa so bena to zo ka banzela donc changer nos constitutions changer na changer na opena donc peuple kinwa toza content na yo po mambo to mona otende tinga na bota mina makala na mona na nzela te elenge sezala na nzela te donc makala na yeba ngute na banzela donc pokota makala moto bokota ba poto komi na kalamu bokota ba poto do de gars oyaki soin mozongi salité mais lelo pe donc banzele salama présent coup de chapeau vraiment respect pour na biso pena tant ba makala kimbango ezo banzela boye donc to respecto makas to respecto sala ndongo sala changer nos constructions présent émission na bino misala ya Fachi pesa message mo pa ya président Fachi beto landa émission misala Fachi par rapport ya ninga juli kanisi ba président ba leka mais quand même Fachi tout le monde ke a sala ba banzia na makala bumbu ngiringi message ni ko pesa président na makanisi wana ko désenclaver makala ba mukolo akade maele o mukolo sala ya déjà bwania biso tozaka wana simana ye to sepela mamba sala po tondima te ba place e ko ma pe boy émission na bino misala ya Fachi en tout cas pour na président tout le monde ba promesse ba ndai kolobazo ko kisango ndabaki ke ako désenclaver ba commune nyonso en tout cas pour na biso toza na esengo tout le monde luanza tout le monde banzele belé donc nzambe apambola ye aumela émission na bino misala ya Fachi les population basana esengo mingi ba mona ba route tala oyo bandi population ba komoti elika ke kosalema ba projet mosusu ezali koya oyo kokamata makala ti rond-point lisusu alors nyonso tu wana ezali signe ke ayende kozongisa comme mwana mboka ezali na souci ya mboka na ye aza na souci ya capitale na ye pour assentir que capitale ndenge tozali kokumisa na ba intérieur na extérieur du pays c'est-à-dire na Europe na nini ba sentir pe RDC la capitale ezali devenu luxe kimbangu makala kalamu makala eza ko souhaiter l'action oyo et continuer et puis azala suivi parce que amoni kopesa bato batikali bato bako détruire comme bako bebisa mais alandela ngo asala servi de suivi ba pesa rapport écrit te to ba pesa mais alandela ndenge abandaki kolandela ngo pour que action na ye et comme na suka mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa na yango président de la république Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosela biso banzela moderne azali kobomisa banzela pona ko faciliter déplacement ya population booster économie locale pe pona ko améliorer la sécurité routière na yango asali banzela ebele émission na bino misala ya Fachi tozali awa pona la Sabino partout président de la république a sala misala na kati ya mbote na bino so balandi ya FM télévision na bi boza ebele bomesa ko landa chaîne oyo FM télévision en tout cas merci na bandeko nyonso o boza ko s'abonner na chaîne bozo partager be émission bozo aimer en tout cas nzambe apambola alors lelo comme bomesano na émission na bino misala ya Fachi lelo tokiti a na commune ya Kalamu na Makala donc bandeko balandi ya FM télévision nde bozo mona awa na zana avenue Luanza oyo dernièrement la saka bino ba image nde ba ko salango alors ici là alors soto kati na ngambu boye eza Makala donc ngambu na ngambu eza Makala ngambu oyo eza commune ya Kalamu quartier Kimbangu alors bana Makala bana Bumbu bana Kimbangu bana Yolo bayebi direction oyo babinga ngo direction souci tema to tumesa on sono partout présent ça misala to moni babwaki mabanga na direction souci babwaki mabanga et côté direction souci ke boiti avenue Ngiringi bana Kimbangu boyebi avenue Ngiringi bana Ngiringi à partir ya elenge sa avenue Ngiringi Rwanda babwaki mabanga ebimiti eyena avenue Luanza awa na direction souci alors nzela oyo ezaki impraticable bato bazako le kate même ba moto le karaté na makolo ezaki ba mai donc ezaki donc route moko impraticable au le kate mais lelo to uti na voiture
banda avenue Ngiringi toye tokoti si toye awa tokomi awa na avenue Luanza. Alors tu fais ça radio te tozo ba précision et pas bana kimbangu bana makala toyeba nzela oyo ba osala nzela to za ba bwaki kaka po toki il paraît que basali route secondaire pour bazobuka pont ya Lengesa. Alors toyebi te tozo ba précision pas bana kimbangu to meka koyeba soki nzela oyo ba osala ngo e bandi wa peso ke tu. Alors merci na pasteur Jacques Kafwa, merci na bandeko nyonso o bo soutenir biso pour na chaîne, merci na Prefina, merci na Chris TV, merci na bandeko. Alors Prefina TV radio to kota donc bandeko siko na koti awa na koti na ngambu ya kimbangu donc bomo na ngambu kimbangu donc o eza direction souci bana makala bana kimbangu boyebi direction o eza direction moko mutoko lekate eza ki maya o sakana te mais quand même tout le monde ba bloquer mabanga to ebite bazo sala nzela to eza nini. Tout le monde baiki bazawa bana mboka bazana moni baya baza to un peu kozwa bandeko na biso. Bonjour. Bonjour. Tata Boni. Très bien. Kombo nani? Kombo na Mite. Mite. Yeah. Mwana kimbangu to makala. Bon na mwana makala na banda petu na kanga to kimbangu goto. Kimbangu 3. OK, merci beaucoup. Aux émissions misala fati tout ça partout présent ça misala. Toi ici plutôt les cas tout le monde ba boki mabanga. Mais quand on explique précisément awa toza wapi? Toi na commune Kalamu, précisément na quartier Kimbangu 3. OK. Prince Oe Kaboli, makala na Kimbangu. Na ngambu ne Kaboli pe yolo na ngaba. Donc OK, apena bongo. Alors, papa mais quand que c'est tout le monde ba boki mabanga, ba osala nzela to izani mais quand on expliquer biso potoyer avant to bande émission to meki un peu ko se renseigner mais to ki moi ba fansu ba osala nzela. Nous no ezaka route secondaire ba beka mabanga bo ici to habiter. Bon, eza route secondaire babwaki mabanga po bazobuka pont ya Ngunza. Donc pont wana babinga Ngunza eza na Lengesa sire Lengesa. Pont na Ngunza babuka ngo basala pont mususu ya sika. Yango batie route secondaire awa. Donc malheureusement to regretter ka po fallait basala ngo nzela. Mais babwaki ka mabanga ka bongo esili donc eza vraiment c'est regrettable vraiment na eloko. Fallait basala nzela ekoti bena makadam pour bimati avenir ngiringira et bimati avenir ngiringi ozana facilité ya kota ngiringi mba moko do fallait batango ka makadam mba moko. À part de cela so koti pe boye vers OK makala nzele bimati ba rond point. Donc eza deux directions mo eza wana nzele bimati ba rond point ti ba passe pe donc banzela na tout so basala ngo koto pena batu ba opé malaise. Alors profitez papa Mite pour profiter au peut sa message pas à présent Fati Beto landa émission ou quand même to sali banzele be na makala to na makala de tozi banzela ya ba kimwenza banzela presque be na présent sali na likolo tozi ki fumu. Alors les autres ça profiter pour sa message mo pas présent au landao par rapport ya ko la bino bana kimbangu pour na nzela o ya souci. Bon message na président de la République son excellence monsieur Fati auto benga béton ya mboka oyo donc message nangeza ka président to sengaka osela biso banzela pena do makala ezwa nzela komina Kalamu Kimbangu ezwa banzela donc so to su banzela to pe mapena les donc to za pena posa ningo kota kota Kimbangu koti pe su makala otali banzela ya dia soit souci na dia soit Samso tous les deux directions ana so koti pe makadam et ça la peut bien mais courage président to sepela na ndenge ozo sala banzela oyo et sala pena bien donc pona biso bana makala na Kimbangu so bena nzela o surtout bakinwa so bena to ozwa banzela donc changer nos constitutions changer na pena donc peuple kinwa toza content na yo po mambo to mona onte neti nga na botami na makala na mona na nzela te elenge sezala na nzela te. Donc makala na yeba ngute na banzela donc pokota makala moto bokota ba poto komina Kalamu bokota ba poto donc des gars oyaki soin mozongi salité mais lelo pe donc banzele salama président coup de chapeau vraiment respect pour na biso pena donc ba makala Kimbangu ezo banzela boye donc to respecto makasi to respecto sala ka ndongo sala changer nos constructions président. Merci en tout cas merci tout le monde papa ça intéressé. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment on est? Papa Jean-Baptiste Lofembe. Merci papa. Papa, vous avez une émission Misala Fati. Tu la sers partout présent ça Misala. Alors,
tu tirer attention à la direction où il y a surtout Moni Babouaki Mabanga. Alors, tu habites pas posé habitant à Kimbangu ou Makala? Bon, na umeli mingi na Kimbangu, à peu près plus de 40 ans que nous sommes à Kimbangu, après mon retour d'Europe. Alors, na Koti Makala à peine 2 semaines. Oh, ok, donc ça va mon Kalam, donc moi Kimbangu. Mon Kalam. Papa, il y a ça non, tout Moni Babouaki Mabanga. Bon, sali la route déviation pour la construction à pont. Déviation pour la construction à pont. Alors, la route de déviation ne veut pas dire qu'on va construire une route normale. Ça, c'est ce que nous avons constaté. Et puis, tout ça, on s'est échangé pour accueillir la déviation. Mais la préoccupation de la population, il dit que ça là-bas, une canalisation. Caniveau. Ok. Donc, caniveau pour permettre l'écoulement de l'eau dans la prochaine période de saison de pluie. Mais la population va y penser exactement alors qu'on va bien une déviation. Déviation, il dit que le bas, alors que concerne le quoi provisoire, on a l'action d'urgence. C'est-à-dire qu'on a un pont, on a un pont Yangunza pour permettre la circulation dans la normale. Alors, pour canaliser le caniveau, parce que les préoccupations, c'est le caniveau. Papa, profitez de mon message, je pas mon Zambo Gazolanda au Fati Béton. Dans le canton, à Banzela, partout, à désenclaver Makala, presque la commune est belée. Le message nous a par rapport à les canisiwana na préoccupation de la Makala. Bon, Kimbangu Makala, Kalamu Makala, ils ont souhaité l'action et continuer. Et puis, Aza l'a suivi parce que Amoni, on coupe sa bateau, batikali bateau, on détruit comme on bébisa. Mais à l'andelango, ça l'a servi de suivi. On peut ce rapport écrit, mais à l'andelango, abandaki kolandelango pour que l'action naïe et comme na suka. La population basane sengo mingi, bamona, baroute tala oyo e bandi. Population ba komoti elikia ke kosalema. Ba projet mon sous ezali koya oyo kokamata makala ti rond-point. Alors nous surtout wana ezali signe que ayende kozongisa comme mwana mboka. Mwana mboka ezali na souci ya mboka na ye, azali souci ya capitale na ye pour sentir que capitale ndenge tozali kokumisa na ba intérieur, extérieur du pays, c'est-à-dire l'Europe, va sentir que RDC, la capitale des Ali, devenir luxe. En tout cas, mais suivi et salima. Puis, Misal Minami Monana, et ça pour le Koumonaye, puis le Koumonabiso, peuple congolais. Nous Simanaye, puis tu soutenir rien à Yango. Akene Musika, à Bangelo comme côté. Même changement de la constitution a touché Yango. Dans l'article où ils allaient ko bebisa musala. Par exemple, le cola provinciaux, assemblée provinciale, ils ont quoi aboutir rien, sénateur, ils ont quoi aboutir, ils ont quoi bloquer, gouverneur. Non, il faut changer. Et comme un nominal. Parce que vous avez quoi appuyer changement de la constitution. Oui, parce que l'article Béné, ils allaient qu'on produit une situation à pays. Ils ont créé des dépenses inutiles et des conflits dans l'institution. Alors il faut rectifier l'article pour l'institution et comment fonctionner comme il faut. Surtout côté territorial. Il y a des problèmes au niveau territorial entre l'Assemblée provinciale, des conflits entre les gouverneurs de province et l'Assemblée. Alors tout ça, et puis les sénateurs, tout ça, une Assemblée nationale depuis le premier régime et le deuxième régime, tout ça, une Assemblée nationale PAMBA. Tout ça, il y a un sénateur. Il peut supprimer. Oui. Merci papa. En tout cas, tu es très gentil. Tu sais merci. Alors, on a souhaité comme ça message bien. Bon firmango. Merci beaucoup. Alors, merci. Tu vas continuer pour finir l'interview. Alors, tu continues à faire Kimbangu, donc tu as Kimbangu 3, Kalamu. Alors, tu as tu Sabino, Ningenzela Oyo, et Bimel, place Bandel, na venu Ngiringi. Alors, merci beaucoup. Tu vas continuer à l'interview. Alors, tu as un artiste à Mounene Yamboka Nabiso, Balox. Bonjour, papa. Bonjour, père. Artiste bon. Qui m'est allé vraiment?
On a baimbo comme ça, on a mon caralelo, on a casquette, mais là, on normal pour se présenter. Bon, artiste congolais Patrick Balok, c'est Mfumo Kimbango. Oui, c'est secteur normal. Moi, la makala, mais la famille Kimbango, toi. Artiste, mais quand on connaît sa biso, tu tires attention, tout le monde qui m'a banga. Alors, il y a la makala, moi, Kimbango, Kimbango, makala, Kangamika. Mais quand c'est que son précisément à tous en Europe. Ah, toi, la Kimbango, toi, na presse à Luanza. Donc, on a la makala, au Kimbango, toi. Ah, toi, na kalamu, on a toi la makala. Alors, il faut que tout le monde babouaki nzela, babouaki ma banga boisa, ni po tout cas parce que babouano nzela te, batika pour la route secondaire, ni bossa la pomme, so bagano, bossa la nzela alors mais quand vous précisez ça non ni. Te merci ba ono soza ba eza ba nzela ezo secondaire elenge sat. Tellement bossa la pomme oyo, yango bazui moi ba direction oyo pona pour sauver ba transfert ya raboé. Même sous pas on est relié peu pour si la taba inane. Jamu bossa ba direction pour aider batou ba okende balemba ba o ba uti pe rompo ba ko bi maboye ayena ya kena ebo victoire kitambo mamutu oui e bandi wa pepe eketi wa nzela onde toni ya bandi awa na Luanza ti avenue Ngiringiro koti eketi bandal. OK c'est toujours timing était pesa message mo pa ya président Fachi Beto dans l'émission au misala Fachi par rapport ya ninga juli kanisi ba président ba leka mais quand même Fachi tout le monde a guerre alors ça là-bas bandia na makala bumbu ngiringi message ni ko pesa président na makanisi wana ko désenclaver makala ba mukolo aradea maele o mukolo sala ya déjà bwania biso tozaka wana simana ye to sepela mamba sala po tondima te ba place eko koma pe boye surtout nzela o izaka ndeni avant babora mabango ah sokuti koloba akuteza no bien nini presse Luanza ndeko to ko legate mais est-ce qu'on a bokasi na ye na bokasi ya peuple ye a accompagné vision de Mamboza qui donc ye alobe na biso que ça c'est comme demi allemand donc autant elle est merci Malox merci alors merci beaucoup tous continuer balandia FM télévision là to continuer nzela na biso ah pena donc to koti penza kimbango ngaka ndenge ezalaka chef bonjour bonjour comment la journaliste Mosengo papa Mosengo papa Mosengo za mwana kimbango to mwana makala za mwana kalamu na faina kimbango des années. Isa sono nzela o ezaki ndenge nini avant babwaka mabanga auto moni quand même bon nzela oyo selon histoire eza le sel nzela oyo to bande ko kende ko kunda bande ko na biso bakufa parce que au prince Luanza so traverser tout droit cimetière ya makala ndeza liboso wana alors nzela oyo nde bambula ebeta ebomaka nzela malgré zaka nango na makadam te ezaka na mabele po ezalaka kuna alors po ane melama na mabele mbula alors bayanke bakanga na bango place wana batonga bandako mais tozwaki une nouvelle que l'état linga zongisa nzela oyo zonga afin que bakanga elengesa po ba travailler po wana bafungula elengesa alors tomoni pe misala ngwe bandi mais esalami ndenge to bande ko s'attendre te bino boye ko s'attendre ndenge bon biso to bande ko s'attendre que nzela oyo ya kala izonga parce que na kala nzela elengesa e bando suka na ngunza pona ko matali ko les ala raté les sel nzela ndo me mabiso tina cimetière nzela oyo alors tant basale elengesa po elengesa ko za 1971 pour le col dinda au monde que servi que bambouteillage za la ndenge basali prince elengesa nde to que non ba sala ba exception nzela ya kala mais auto regretter zara ke do basana bango kaka nzela moko likola potopoto babwaki ba moelon faut que mituka kaka déviation ekende mais eloko eza danger pour na biso o basali na kala mwana ba collecteur wana batsango 4 eza madusu mukie tozana elanga mai mati mai vimbi pe batie biso ba caniveau eza te donc o se mbule beti l'état ayotanga ba mort donc eloko to regretter yango wana alors profiter pe maman on peut sa message pas mkonzambo azolanda yo Fachi Beton papa o azo désenclaver makala kimbangu azul kansi yako ça banzela ba route secondaire pe ça un message moko par rapport ya bino bana kimbangu pour nzela o en tout cas pour na président to moni ba promesse bande koloba zo ko kisango ndabaki ke ako désenclaver ba commune nyonso en tout cas pour na biso tozana esengo to moni Luanza to moni banzele belé donc Nzambe apambola ye aumela
Alors, merci beaucoup, Balandia FM Télévision. Tara Nengi, tu es Bissaki Binouke. Tout ça, on a des soucis. Donc, on a des soucis. Alors, on a Kimbangu 3. Donc, tout ça, on a Kimbangu 3 to Koti. Bana Kimbangu, Bana Kalamu, Bana Makala. Baby, des soucis. Donc, des soucis. Yango, to Kendesko vers Ngiringir, avenue Ngiringir pour. Tout là, Sabino Nengi, Nzela, et Bimeli, Nangiringir. Mais bandeko bazole la rara pour binzela au sombo les beti ekozala banda kwa erodinda donc bato ba kokufa en tout cas présent asela bango basela bango ba caniveau mais toujours pe version mususu geno papa la bi eza route secondaire ezaka pona ba mitukande ba buki pont ya ngunza ba mitukeli kano alors so ba sisi pont ngunza sili mitukezongi na ngunza nde dans ce cas ekoya siko po eleka pour après ba est-ce qu'on a dit là ou ba est-ce que ça la bina macadam na ba norme ndenge ezala alors o ezaka ba boye ka mabanga po et faciliter mituka les canaux. Merci beaucoup pour avoir branché na FM Télévision sur l'émission nous misala ya Fachi tout ça rappelons leur ça nous partout présent au ça misala na ville il y a province à Kinshasa donc à tout ça na nzela na souci donc bandeko o eza souci. Oui, bien, ah, n'est-ce pas que mutu ke komate, moto ke komate. Tomoni vraiment, mutu ke zoleka, ande babo ki mabanga, mutu ke zoleka, quand même est comme praticable, ça va quand même. Alors, toujours continuer. On a une interview na biso. Toujours continuer ba interview na biso. Binomo bozomo na nenge nzela souci nenge komido banda ko no sezaki donc dinda alors donc batu bakima batika mapango mais quand même bomoni nenge babwaki na nini mabanga quand même batu ba koleka batu ba mpe koteka donc alors oyo eza pont ya Kalama Ngiringiri yango ah to traverser Kalama Ngiringir nous bomoni aux appoints à Ngiringir alors merci beaucoup Balandia FM Télévision rendez tout ça qui nous ah to comme na pont ya Ngiringir bana makala bana Kimbangu boyebi pont o ya Ngiringir de ah tout ça na venir Ngiringir na C na pont donc on a pas pour finir on l'a ça bandeko donc ceux qui ont traversé na ngambo pongo na Kimbangu 3 ngambo eza Kimbangu D Kimbangu D donc pont yango yo bino bomoni quand même ils en ont route secondaire donc nzela o basali yango po tellement bazo sa misala na nzela na pont ya ngunza balingi kamite ba lancer ba travaux ya pont ngunza ba sala pont mususu ndi yango basali na route secondaire basali nzela o po et faciliter batu ba le karaboy mais soki basisi misala wana ya pont ngunza nde ba kozonga parce que ba tsape na donc makadam na ba norme penza oyo ezala alors merci beaucoup bandeko to zo pe ba imboka bandeko na biso bana Kimbangu 3 bana Kalamu to meke pe ko sona ba to mo be mama zawa pour finir yaka to zo mama bonjour papa mama kombo nani kombo mama pasteur Soki non pasteur Soki yo maman en tout cas ça vous bien là na moni nga na za mo no église ba to za bana mikie toujours na elenge na musamba en tout cas donc na kutena mosena nzambe mama Soki mama me kono ko bisa biso nzela oyo to monika babwaki mabanga to comprendre te ba osala nzela to zani bon nzela oyo ezaka nzela kala nanu nzela kala oyo afa basala elenge sa ezaki nzela kala biso tokutaki yango te me tosepeli malamu te biso nzela mais en tout cas bobongisela biso soki bosali nzela wana botarde te biso koto tala kaka mai ndenge tondaka tozobanga kutu oyo batie biso pont wana oyo batie oyo pont wana eske kotika libela to ekolongwa mutuna na ngai yango wana po soki botiki biso boye eza pasi bosali nzela tosepeli me botika biso boye te
po biso bana Congo tunga to sepela po to peut mokonza mboka pe lokumu. Maman, profitez bien maman pour ce message pas ya Fachi Béton émission oyo atala ngo misala Fachi to la ça partout ça misala donc présent landa mais quand on ça so ndenge babwaki mabanga boye nande batie pont oyo pona bino babita awa ya se awa difficulté ni oyo sombule beti beaucoup tana pe présent ça ndeti nini diffé to kutana nango vraiment inondation inondation kutu tozo banga te batie ba mabanga oyo vraiment boye de biso mbango aza na souci bana peuple congolais aza na souci ba peuple naye pour ceux qui botiki biso boye to za na passe de to za na posa vraiment musala eza malamu to sepeli to beteli maboko mais aya ko bongisa biso penza do ba bongisa biso boyoka mawa ya biso bana na bino bayoka mawa ponga no kitwa na église kufi nango keye tcholi vraiment eke nango donc na perdre ba âme en tout cas bandeko naza ko annoncer bino maman na biso to za bana mike to église pas maman dans za pena musela na nzambe ya lelote ya tongo maman mais quand on pesa pe message pas ba bandeko mususu bana poto mususu ba moni maman soki lelo mais quand on ko sa église et comment wapi bandeko ba luka maman soki opesi maman na numéro de téléphone na vraiment na bata maka lokola nzele kunda maka nango ezo mwana te bandimba banda ko lukanga mama soki akenda wapi mama soki avandi na tende numéro 2 na Kimbangu 2 sika basali ntesko na kompena na principal pendant nzela soko yo komona ngai numéro na ngai téléphone ezali 083 710 58 63. Donc na sepeli bisika sozali mama soki yeyo bozomona. OK, merci beaucoup maman en tout cas, c'est très gentil. Ngaro de seconde la makasi pour na moni sous maman lelo. Donc ça fait longtemps na moni maman en tout cas. Merci beaucoup maman. Merci. Très bien. Merci. Alors merci beaucoup Balandia FM télévision Karine Nepsaki Bino. Awa tozana pont ya Ngiringiri pont oyo kaboli Kimbangu 3 na Kimbangu 2. Alors tozana ba papa biso ba notable ya quartier Kimbangu commune à Kalam. To meki mpe suko yoka bango par rapport ya nzela oyo ndenge babwaki mabanga. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Papa kombo nani? Kombo na ngai Mandalai. Papa Mandalai. Papa Mandalai. Vous êtes habitant ya Kalam. Nazali habitant ya Kalam précisément na Kimbangu 3. Na ye awa nazana 6 ans. Lelo nazana 70 ans. C'est-à-dire que na yebi quartier penza lokola poche na ngai. Très bien papa. On ko bisa sote notable ya Kalam, yebisa so nzela oyo avant babwaka mabanga oyo ezaki non nini. Nzela oyo avant babwaka mabanga c'est vrai. Ezalaki mabe. À l'époque ya Mobutu, ezalaka vrai nzela. Et siko yonanga to telemi pont ezindeza na se. Oh, tikolo papa, place to telemi. Et sika yonanga to telemi awa. Pont ezana se mukonzi nyonso aza kinwa na mboka oyo ayebi nzela oyo eza mukolo ya elengesa popo oyo ngai na kuti belge mutasalaki edinda basali po elengesa misu nange moni basali elengesa nzela oyo cimetière boyokaka ya makala bakunda bibembe nyonso nzela nango yango eza veni mafuba. OK, donc mafuba nde yango oyo yango susi so ebele yango mafuba nenga na koli eza veni mafuba. C'est-à-dire que mitu kanyo selega awa tozalaki na ancien ministre national tozalaki na ancien ministre national alaki na babala zongo Colin Michel bayi basalaka politique bayebi ye azalaki koleka awa na mutuka na ye po akende tina zongo po ezalaki awa nde totelembo toza likolo ya pont oyo ya kala ezinda. Alors nzela ekomaki mabe en tout cas ekomaki impraticable quartier ekomaki enclavé. Les autres ont ba désenclavé quartier na biso. Et ça les biso quand même plaisir mais to sepeli penza te na misalo ba ça les biso. Et sepeli si biso atamuke. Le ronin oyo sepeli si binote. Et loko sepeli si biso te ya liboso. Zwa caméra na yo. Tala na no marque ya pomba ça les biso. Tala ngambo. Ah mai zo couler rapide. Tala mai awa. Ils ont coulé te. Tala mai. Kaka ndengi basali biloko na bango oyo mai elongo emati tilikolo. Oh, dommage zongi boeti ko tangi. Mai zongi tingiringiri. Mai obolegi yo sone salaka te. Ko sala pont ndengi basali boye. Tani mai soki malemba. Metane zo kula. Ba biso ba cha mi baleka zo misa mai. Mi bale zo pesa mai te. Donc ça 4. Et ça 4. Mais kaka deux camps to misa mai. Acha TV, acha ni na komona. Ya mi bale bo sali nzela
bosali biso bakaniveau te tozwa exemple kwa lupango oyo tozalaka na mama na inondation na quartier oyo oyo basali boye soki tozalaki na 50 soki tozalaki na 40% inondation na minute tokomi na 85% inondation nde tokomi boye mvula moko ekobeta awa bibembe kozanga te ça je vous assure en tant que notable ndenge nayebi quartier et puis soki topikle te bandako lokola exemple na lokola ndako nanga moko na mbula moko ekokweya po totikali kaka na 60 cm na balabala botieli biso caniveau te suka nango wapi eya risque monene tala ebela ndako na papa profiter mpe mbama opesa message po mission oyo misala Faci président landaka yango pesa message epa président message na wana opesa yango pa président Faci Beton ekolanda na gouverneur de la ville ntango boza kosalisa misala bakonzi bosalaka vrai suivi de bino bokosala mpo bobimisi mbongo selo nga na komona oyo eza kobebisa mbongo ya leta oyo bosali selo ngai mais babiki basali route secondaire mpo bazobuka pont ya ngunda route secondaire c'est bien beau mbongo na biso ezangi mbongo te bozwi mabele oyo botia c'est de l'argent ça. Pourquoi ne pas faire ça une fois pour toutes? Pour la nuit, bosali une fois pour toutes. Le bilan de bosala ça c'est gaspiller l'argent de l'État. Mboko ezaka bino moko ba quantité et ça la kapona biso banso. C'est-à-dire so bozako bongisa. Botuna kapé biso ba notable. Aba to sala ndenge nini. Et non bo fondi kuna bino na bino bosali makanti na bino. Boya bosali ba travail moko bâclé. Toza d'accord na yangote. Toza d'accord na yangote. Atamuke. Bon, bosali musala c'est bien beau. Mais ma bango, je vous assure que ça n'a deux santé. Beaucoup de sous libanga wate. L'air mboule kobeta beaucoup mon attaque libanga moko wate. Ni soko e disparaître. En plus ba tutoko kufa awa. C'est que ba sali boye, ba sala na lombango, ba sala ba caniveau, ba sala macadam na ba norme macadam. Fallait ba sala ngona ba norme macadam. Ceux qui boye bi bo sala ngo fois secondaire. Mais beaucoup ko tika biso boye te. Tala awa. Tala ningi sali. Population nan. Ya Faci. Eza population nan, ngata population Faci. Ponga ba kofotanga mukolo moko te. Ba okumisanga mukolo moko to ko betela nga pe mukolo moko te. Mais Faci biso banso to betela ka maboko. Biso banso surtout biso ba quinoa. Oye ba bengi bina quinoa de quinoa. To sala ka sima Faci. Alors atela ka biso makambo yo. Toi d'accord na yangote. Ngala ko sukisa na ndeka ko bakisa. Ndeka ko bakisa. Merci beaucoup. Tous appelez papa bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment on a papa? Comment on a papa Jacques Landou mais na quartier babenga ngai Coco Jacques. Coco Jacques. C'est que donc Coco di Coco pena ya. Vraiment tous allez pena ancien quand ya quartier oyo. Bon to le so mingi te pour papa da ça belé quand même mais message ni ko pesa na mokonza mboka Faci Beton quand même alors ça la banzela na makala to moni banzela ngiringiri mais awa to komi je to s'attendait to kuta ke batu ba ko sepela ponde ba bwa ki be mettre monde ke batu bazana regret ya nzela oyo. Message ni ko pesa na président par rapport ni ba bwa ki mabanga bo pona bino ba habiter en koto. Non, pour Nzela, tous en esengo. Parce que Nzela, kosala Nzela na kata quartier, ezali développement. Mais problème n'est pas si façon oyo basali yango, to komi ko banga situation oyo lekaki na ndanu. Et ya ko kome pa na biso awa. Donc yango wana tozeli déjà ko belela ba kondi, ba yoka biso po ba ya, ba mekana ko sala modification parce que tala terrasse oyo. Terrasse oyo ko ya na mai au lieu de virer na kalamu, yango etali sous côté maïsa koya. Or terese ko za la bongote. C'est-à-dire ni koloba, soka zo lexa moi mai po azana no maïzana no na moi semuke. Donc il suffit ba chaka ka pa ou moko. Kalamu e ko to koma na deuxième kalamu. Mai nyoso ya kalamu e ko jonga na terese alors bande kwa kotoyo vraiment donc nous craignons parce que pire ko zal. Je pense on a ko koloba yango wana. Merci beaucoup papa. Papa bakisa moi emo comme on a la caméra. Comme on a Chande Pilipili Wajano. Ok, habitant à Kimbangu. Ya, nazana Kimbangu na Kisantu 27. Papa, pesa message moi pour le président. Regret na ezani ndenge babwa ki ma belé na nzela pardon, mabanga. Bon, tomekaki tosepeli. Eza développement ndenge ndeko pe ocholoba. Pour nzela quand même tout na voiture depuis nini lenge sa to kititi to keto bibi na avenue ni ki kwitso wana atoka sa Luanza. Tosepeli mais
façon ndenge basaleli nzela tomeki koyebisa bango po biso nde toza ba résident toyebisi bango ke awa période ya mbula ekozala boye chinois boy koyoka tobengi bato ya hôtel de ville bazoya pete chinois afandi bayebi te nga nayebi bino te nayebi kaka hôtel de ville ti baye kotika biso boye tala siko pont tala pont mabanga nyonso ozokwena mai babizo baye kotiela biso eza babize ya bamboka babizo baokaki nde kotia nde mai ya kote moko etraverse ekweya na mai ya monene batie mwa moko wana ekatisi me basaleli yango te soki nazoyebisa yo awa mwana na ngai abukani mpo na mai ekotaki lobi na kati ya lupangu na ngai mbula ebeti te yango moni regret toza nango papa profite pesa message oyo eza voix ya média président na émission oyo misala fachi message nyoko pesa na président de la république aotala bon biso toza na posa kaka baya kotiela biso terrasse malgré état ya nzela oyo ndenge eza boye soki batieli biso terrasse tokozala bien na période ya mbula nde eloko naza nango yango merci beaucoup mbula kutu nano ebeti nano te mais tala kalamu setondi ndondation esalami bongo lere mbula ekobeta tosengi na bakonzi boya borangele biso nzela wi tozosepeli na nzela partout tomoni ndenge basali banzela yango te oyo baye kosala awa ateta oyo ezali nzela moko ya kala bato nyonso bakufa bakunda bango na cimetière ya makala nzela na bango bakendela yango oyo bosalela bango mpe nzela ya bien batosepela me boye te tala nzela ezanga terrasse ezanga makambo to tozala yango d'accord te na nzela oyo ezali kwa baye koboma biso oyo nde baye koboma biso. Merci beaucoup. Oui, na maloba fona loba. Te loba moi mukepo bandeko de bebele po président pas moi temps ya koyoka pe message na bino. Oui, na sepeli mingi tango na monaki ba tracteur ekoti na kati ya babele pour na misala oyo. Mais procédure ba sali mosala oyo ça malamu te. Vous comprenez? Puisque ba lukili ba tuliwa. Tango mbule ko bandela ba mois de septembre o nyoso mona ba tuba ko kufa. Comment nzela ezanga carnivore? Basale loko mwa malonga te alo tozo regretter mbula nane bandite be ba parcelle ba tout déjà e bandi ko dinda la mai. Ba retour. Yango tozo senga na gouvernement aya a revoir musala na ye avant to koma na mois de septembre. Soki te a me ko la somo ya somo. Ayoka ma pour la peuple na ye. Boeza kitoko te aye mo botala na vane nzele sala maraboete basali biso pondre na ba Chine on est ba film à Jackie Chan na Hong Kong ba pont kitoko te ta ba garde fou ba te na pont oyo boeza ponte ba ya ba revoir musala na bango soki te ayo kozala somo ya trop soki mbule bandi awa ta banda kuna mbule bete banda ko dindi OK oyo ezali nzela ya kala elenge soyo ke elenge sendeza oyo bakare bandako leka boye wana biso to bana mike pont yebende ko ya beto za na samai awa alors to sengi na ba konza mboka bazonga susu ba revoir musala oyo compter à zéro ba bandela ngo po a protéger peuple na ye soki te to kokunda bibemba. Merci beaucoup. OK. Alors merci beaucoup Balandia FM télévision misala facheuse émission oyo to la sera partout présent ça la misala mais et là on peut déjà empêcher biso poto laksa ko lele ya bana mboka omoni aweza nzela oyo zaki impraticable mais quand même baboki mabanga ba mboka ba sepeli mais bana danger alors la seule moyen oyo zaki to robela pa ba konzi pour baya basala nzela au plus vite ezaka na misala ya fache. Alors merci beaucoup to continuer profina to leka